Tolito tout na par rapport ya habillement ya kala na ya génération na biso tozali. Est-ce que accoutrement wana ezali bien to eza mabe? Habillement kala wana ezalaka à l'époque ba mama bando bomba nzoto. Mais lelo na biso boye to bomba lisu pe na nzoto te. Ndeti nga neti na ndako na lata na nga liputa te. Na koza mwa tuna bebi na nga na tiki mipende na ngekota na mwa mupepe. Rapport ya accoutrement ya kala na sika différence ni yomoni na kati wana. Accoutrement ya kala, accoutrement c'est accoutrement colombien maman biso lobara, ils étaient plus du genre femme pan, du genre femme qui s'habillait mal décemment par rapport à nos jours. À nos jours, nous les filles, bon justement nous les filles en général, on adopte le système étranger, le système des occidentaux, on s'habille comme le star que nous voyons à la télévision, mais nos mamans s'habillaient à l'africaine. Donc le pan et tout ça, mais de nos jours, nous sommes trop pantalons comme les hommes, trop fashion style. Bon, il y a vraiment une grande différence. Mais qu'est-ce qui a fait que nous adoptons une habitude, une culture qui n'est pas la nôtre? Bon, je dirais que ce sont les effets de la télévision. Hein. De la télévision, c'est-à-dire les émissions que nous regardons de l'étranger, cela a une influence sur notre accoutrement d'aujourd'hui. Les filles veulent plus s'habiller comme les occidentaux au lieu d'apporter notre propre culture. Bon, je dirais qu'on doit être fier de notre culture. Hein. Ce n'est pas aussi mal d'adopter de culture, mais tout bannir, ouais, on peut adopter, mais tout en restant dans notre culture qui est le pan. Et là, tu es à Kalane et Sikaro, il y a génération qui petit. Est-ce que différence est ali? Différence c'est makasi vraiment. Parce que biso kala to bandai kolata, okomona mwasi alati maputa mibale. Na libayo monike esimbiye ya siko bana ya siko soko tali biloko bazolata akoki ta kobima liboso papa te okomona lati bilamba eba pasoli bilamba mikuse to mabele polele libumu polele tokosuka wapi. Siko maman, qu'est-ce qui a fait que habillement a changé subitement bon? Et ça kaka bino moko ba jeune fille maman bozota ba musique okomona musicien alati yo pe musicien alati yo lati elamba ya danseuse ekomi epa na bino bana basi kotambola nango elamba o ezali ke ya kobomba nzoto mwana mosa bomba nzoto bolingaka yango lisusu te okomona soki danseuse alati elamba bo yo pe mwana ale yo pe mwana mosa ozotango za bien okamati olati yango mwana msusu kuto komona azui elamba na kati ya saki abimi bien na kati ya ndako kozwe elamba na kati ya saki ya kotisi era okoma na nzela a changer banda kalezalaka bataye bazaka na bango kaka lokuta bilamba ezalaka nango kaka pe kaka nini ezaka dollar ndenge zo mata bilamba pe zo mata ezateke soki dollar emati kaka neto bandaki kolata ndeto bandaki kotongi bongo tailleur lelo ndeka tailleur akomi lokuta banda ba mama na biso babotami biso tobotami ezaka modèle na bino bana basi bolinga kolata bilamba e dibumu polele akolata pantalon ezalaki bien mona kiko kata kata yango na nini po amoni da ces affaires alati da ces fali alati il faut yepe alata ka bongo conseil na opesa bango libala e yakaka te po opasola bilamba kolata ebongaka te opasola bilamba ozomona mokili mboka ya lelo ezobeba pona bino bilenge soko moni ke olingola telamba no lata normal ndenge mwana nyoso ya mwasi alataka okomona mwana oza na kati ya ndako ya parents na ye okutu parents na ye za vraiment homme moko cher okomona azolata kaka bongo tango koyebisa muninga alobi o ay bongo kutu bana ya kingandi bazolata bongo biso soki tolati ekosala eloko ni balata nde bien valeur à moi c'est ça ko bomba nzoto na opesa bana nanga conseil valeur à moi c'est ça ko bomba nzoto ko kanza soko tiki libumu polele ndo zui libala jamais. En tout cas vraiment nazo insister na bana na biso ya o bana na biso balata ka bien ozui robe na yo moko ya bien olati keko tika libumu moi ça bomba nzoto tango zo bomba nzoto ezana ti zo bomba identité na yo alobi bana basi siko ba lata mabe makasi kala bazai kolata kitoko ba mama bazai kolata kitoko bana basi pe kolata kitoko mwana soka lati eloko esebo so yoka bien te mais siko bazo mwana kaka il faut bazala kaka ata mutakala kaka donc mona bongo e dérangera yo e dérangera makasi na mwana ka soni ka loko les angai muntu na lati biloko wana mais pour soko yebisi o corriger ya loba tali yo te zanzoto na yo allez ozo mwana moyo olobela mutu ezate po balingana bango o corriger ete abe tali yo te ango tozoloba ke nzambe kaka
moyen koloba eza te mpo bango akuta ta mosusu akuta na ndako na bango ta mosusu azipi eloko ela kokoma na nzela alongoli eloko wana mosusu azokuta na ndako na bango kaka ndenge wana bapara mpe balobi balembi moyen wa basala lisusu eza te. Donc mama yo mpo olobi olembi na yo koloba su te te ngai naza na bango bakalata biloko wana te atanke mama ifo oloba kaka okolemba te mpo aza mwana na yo okolemba te fo opesa ye kaka koseke mama lataka mpe mwa kitoko boye eza ezopesa biso soni na miso ya papa na yo na miso ya bandeko na yo boye eza kitoko te. Mbote mami kombo na nga Arsène ma journaliste. Tantine Arsène toli totuna par rapport ya habillement ya kala na ya génération na biso tozali est-ce que accoutrement wana ezali bien to eza mabe habillement kala wana ezalaka à l'époque bamama bando bomba nzoto mais lelo na biso boye tobomba lisusu mpenza nzoto te point nini bon tosalela ki jeune fille tosala kilelo oyo toomona na tv yango biso mpe tookopie te bamama kala bande kobanga banga siko biso série na biso boye kobanga mpena ezala lisusu te mpo biso se dépendre na éducation na ndako parent ye moko amoni ke mwana nalata deja eloko mokuse parent atiki na gouvernement so tozali awa toselaka nyonso awo biso toomona ndeti tozwi neti bandeko na biso botesi soko otravaille kolata pantalon te fanda na jipe ya mokuse mpo na soki baservice ya bafeti okutaka bato balataka bajipe ya mikuse na soutien mpe eza te biso tokopie nde oyo biso mpe tomona awa yango tokoma kosalela donc habillement ya banovelas banini wana na gouvernement na biso mpe solution mo mpe te lokwa mpe bango baozwa yango biso mpe toolataka kaka bongo lokwa yo lobi eza bien eza mpe mabe conseil ni yo kopesa na kote oyo eza mabe to na kote oyo eza malamu bon conseil nga na kokoloba ndeti boye eza bandeko mosusu akolata mpe eloko ya mokuse ane mobulu te alatileka ndenge avandelaka na ndako na bango ndeti nga ndeti na ndako wena alatala nga liputa te nakoza mwa tune ya bebi na nga natiki mipende na nga ekota na nga mwa mopepe me na ndako mosusu na makala na nga mpe mutu te conseil ndeka yango wana ke bandeko balata ngo na ndenge ya mabe wana nde mabe oyo nga nalati na nga ke nayebi ke peut-être na nga ke fete navai na nga na ndako na biso na ndenge ya mabe te na sens wana donc yo kozwa na mopepe ndenge obengeli yango eza kilelo kaka kilelo kaka oyo biso toomona mwa danseuse alati mwa kupe mo bakata te nga mpe nange luka wana zando nalata natika mpende libanda naolata mpe na bule mpe ke nake nango kosala loyenge te nalati mpe ta mosusu mpe na vai na nga na porte ya lupango